bazo condamner Rwanda, c'est bien bon. Mais après avoir condamné Rwanda, nini ezole kanasima. Bangonde bazo sa Rwanda bambongo. Bazo sa Rwanda wana et aux États-Unis. États-Unis oui. Oui, en réalité passé flamme. Rwanda qui obundisa Congo te. Bagote le matin, liboso la bisote pendant 2 minutes. Ce que yé, bazo encourager yé, abundisa kabiso, abomaka. Ma peuple congolais. Mais baso mo pas à Rwanda, pourquoi? Et non ne peut que baso bango et pas na biso moko. Donc, mboka na tozali na tozo bunda presque na monde entier. Mboso lobaka ngo clair. Alors ba que bato bazo bunda biso. Bazaka za M23, baso za la parlement tozo na bango awa. Est-ce que ba bekisa mboto bamboso batu na ye ba koma batwana? Ba konti balekso ka ndenge wana na ba konti la biso pe baza flou. Ba clarté. On doit être complice na guerre oyo na agression yo Rwanda a osala biso. L'agression. Nous sommes tapés. On nous gifle, on nous fait de nous ce qu'on veut. Moi j'ai vu des camions, des gens là qui viennent paisiblement, tranquillement, il n'y a rien, personne pour les empêcher. Bon, moi, il y a une convocation. Il faut y assez justice parce que guerre est alliée entre nous et le Rwanda. Exacté. Yo pour le bien exacté. Rwanda ne muto azako ko agresser biso. Et puis là hier j'ai vu que non, parce que dans biso qui na moto pour ba qui na front. J'ai eu des larmes. Mabende soka afingi mutute abominani. Mabende na lobby. Et puis donc que na joué ça yamba qui est ba suspendre et puis ba suspendre émission na ye. Non, bino ne bato comme ça Fati, faisant Fati dictateur. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe mon mani. Loboko na tata et c'est moi Nicolas Banina Vina. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, Ndeko landaka yango, Ndeko talaka yango. Na Vincent Makeba. Voilà, to petit binombo te mingi ba ndeko nyonso bozona ndabiso na numéro na biso ya sika nzambe ya lola apambola bino. Ezali émission na bino oyo bolingaka Ciel Ouvert TV. Ciel Ouvert TV ezali chaîne moko oyo ezalaka 100% bonzambe ezaka na kati wana. Eza chaîne oyo e propagaka la bonne nouvelle, eza chaîne oyo elobaka toujours bo solo penzambe apambola chaîne ya Ciel Ouvert TV. Na micro ezali ya bino ndeko Pasteur Flamme d'Angola, na caméra tozali na évangéliste Cédric Makela l'homme valable, pe assistant na ye ezali frère Nabiso exaucé Makela. Lelo tozo sala ba analyse oyo ezoleka na mboka na biso. Sans plus tarder na yambi patriarche Vincent Makela aza présent pour notre sala ba analyse ya makambo oyo ezoleka na mboka na biso. Na gauche na ngai directement nazo yamba invité na ngai ya mokolo na lelo patriarche Vincent Makela. Bonjour, shalom patriarche Vincent Makela. Bonjour, shalom, Pasteur Flamme d'Angola, journaliste international Nzamba Pambola. Ok, merci Nayambi, li Pamboli wana patriarche Vincent Makela. Boni et tonga na Nzambe, boni libota na yo. Et tonga na Nzambe za malamu, libota pe za malamu. Sauf karande ba santango ezo tungsa muke, mais Nzamba sa la grâce. Lokola Nzamba pesi biso likaboleki monene eza pema oyo tofutela ngombongo te. E mukolo moko te kwado moko koya pema ke azongso pema.
lokola nzambe ni topesa sopema malgré banzo tongo tongisa muke mais nous sommes là tozali wana pona ko édifier bana nzambe pe pona mboka na Congo parce que kozala mwana nzambe za malamu mais kozala pe na nationalité na yo ndenga na za congolais na yo et l'équipe est malamu. Donc nous sommes là pour notre pays. C'est pour cela que nous allons partager ce que Dieu a mis na mitema na biso pona kosunga kameba na nzambe na libota ba congolais oyo ba kolanda biso par ces flammes. OK, voilà, merci RDC Mboka Yamakasi. RDC Mboka Yamakasi. Nzamba Pambola Bino Patriarche Vincent Makela. Tozo dinda directement na première analyse na biso. Tomoni États-Unis na Union européenne ils ont condamné Rwanda. Pourquoi? Analyse na yo eza nini tango yo ki di Kambouana. Parce que flamme d'Angola merci na pesi mbote mingi pa ya Caleb mo na ngai. Pe mbote mingi pa mon œuvre d'art maman Bene Makela. Nazong si directement réponse na yo. Oui, mais condamnation, il y a Rwanda, il y a l'autre, parce que flamme. Ok. Et comme le col a Nzembo Moroboui. Ah, bah condamner Rwanda. Ah, bah condamner Rwanda. Ah, Union européenne a condamné Rwanda. Ah, États-Unis a condamné Rwanda. Mais après avoir condamné Rwanda, bazo Salanine. Bon, c'est le côté parce que flamme. Voilà, bazo so babiso. Ok. Oui, bazo so baba Congolais, bazo so bamboka Congo. Donc Congo comme le rôle a joué mboka moko boye zangantina oyo Union européenne wana soki ba Amérique so banani ba ko sakana biso bazo condamner Rwanda c'est bien bon mais après avoir condamné Rwanda nini ezoleka na sima non Rwanda zo connaît toujours ko agresser biso bazo tu connaît toujours ko boto la biso ba territoire. Babotoli combien de mboka? Attends moi passer flamme. Parce que condamnation la bango bazo condamner Congo, pardon bazo condamner Rwanda et ça n'est pas tenu. Parce que bango de bazo passer Rwanda bambongo. Bazo passer Rwanda wana et on États-Unis. États-Unis oui. Bazo passer Rwanda armement, bazo passer bango ba mbongo, bazo ko soutenir bango, bazo même encourager Rwanda. Pas zo ba minéraux na biso. Bango baso mango pa Rwanda. Oso mateke baza ba tumo baza na maele mabe. Oyebi en réalité parce flamme. Rwanda ki obundisa Congo te. Bagote le matin liboso na biso te pendant 2 minutes. Donc on tient bango KO. Bango so KO. Na bango passer flamme. Tokoti ndata communiquer na boko lokola barumbu. To sasi bango ba komi poussière na minute. Sasi bango mbala moko. OK. Mais tala Congo yo et ça combien d'habitants? Et ça na munena ngo Rwanda compte combien de fois? Mais ce que moni bazo résister, bota mutu makasi parce que bazala ko la ban mwana soso to na nzungu, mais maman na sana se. Ba maman ya Union européenne, et ça ya Rwanda pardon, et ça ba Union européenne na États-Unis. Nde baza maman na bango. Est-ce que vous comprenez nga? Yango moni ye azo tona na nzungu, mais en réalité Rwanda eko technique devant Congo te. Ata miracle yango et que ça la maté. Ce que ye bazo encourager ye abun sakabiso abomaka. Ba peuple congolais parce que na est kuna ba konfie mele pona soi-disant agression yo. Ozomona. Alors, bango sko Rwanda zo ba minéraux, bango ba ko somba pa Rwanda. Pourquoi ba ko le directement et pas na biso mo côté. Ni ne sala ke ba somba ngo pa Rwanda. Rwanda zana ni or, ni diamant, ni cobalt, ni étain, ni soki nini. Mais ba somba ngo pa Rwanda, pourquoi? Et non ne pense que ba somba ngo et pas na biso moko. Donc, mboka tso zali na tozo bunda presque na monde entier. Na ba peño swana ya mindele wana ba oka ki déclaration ya ba polonais président pour na meke soki Congo me ko attaquer Rwanda ya kokota tina ba sole ba bunsa biso. Est-ce que ça normal? Parce que flamme
tobondela mingi nzambe bamboka wana bazala mpe na kimia te nde bazolongola biso kimia baimage tozomona ezoleka makambo ezoleka na este mais passe flamme oki osupporte yango te toza bambwa te toza mpe bato lokola bango mais pourquoi baki okomisa mboka na biso te na niveau oyo ekomi vraiment eza mawa mingi merci. Voilà, Patrick Vincent Makela, c'est pour ça que tu as une église. Ata ba religion nyonso Bible lobi na Jérémie to bonde la mingi pona mboka nzamba pesi biso pour être bonheur na biso to dépendre na RDC. Zwakata ya ko bonde la pona mboka oyo. Zwakata ndenge patriarche alobi awa alobi ke il faut ba mboka wana basota la contre biso. To bonde la baza la mal à l'aise baza na kimia te. Patriarche Vincent Makela en tout cas, vraiment, coup de chapeau dans notre président parce qu'il a tenu ferme. Parce que les États-Unis et l'Union européenne, ils ont condamné Rwanda. Si on sait que y a un dialogue entre eux na Rwanda, Patrick Vincent Makela. Mais ils ont condamné Rwanda, Rwanda est fautif. Dialogue sur Anine. Dialogue ni mdobo sa suna Rwanda. Parce que Moutoua Zanambeba, Eza Bisote, Eza Rwanda. Eza qu'on a passé flamme. Yo ozala portable na yo. Oui. Nga na ye na zo ngo na makasi. Et simbate. Siko nga na suto dialogue. To dialogue te façon kusengelo konanga. Il faut na zo kuselo na yo na tiko kimia. Nga place la kimia. Mais bango dialogue bazonga to ça na Rwanda. Pourquoi? Pour aboutir na nini? Parce que mutaza ko bunisa biso eza Rwanda. Nga ko to guerre kuna bateke to na Rwanda, to la guerre. Rwanda n'est pas bon sabiso. Est-ce que c'est la Rwanda? Non. So yo comme Kolomoko que Congo était beti bombe na Rwanda. So comme Kolomoko que Congo tindi basoda na ye ba ke bon sa Rwanda. Non. Rwanda n'est pas bon sabiso. Bon, dialogue to sala bango ya nini? Olobi za ko encourager président Fati. Oui. Ngaba na boya ngote. Mais so ko tali ba continue biso ba pe moi flou. Ba konzambu ya nini ya mboka na biso awa soko baza flou yo kana teke mboso lobaka na parlement alobela ba député bobi managere wana o ba M23 bazo bunsa biso mboso lobaka ngo clair aloba ke bato bazo bunsa biso baza kaza M23 bazo za la parlement toza na bango awa est-ce que ba bekisa mboto bamboso batuna ye bakoma batwana ba konti balexo ka ndenge wana na ba konti la biso pe baza flou ba clarté on doit baza complice na guerre oyo na agression yo Rwanda a sala biso parce que jusque là ba konti la biso ba sala ni obike biso toujours défendre to za ko attaquer ba M23 te bango ne baza ko attaquer biso ezaka ka Rwanda te na Uganda donc ba osangane la biso oui baza Uganda, Rwanda, Burundi. Mais si on a malamu Uganda est maramingité, Burundi peut être maramingité. Pour il paraît que ba kontrabiso, basala ba makabasa kana batuana. Et ça normalité. Bango bana bo basala ba poto, basa sécurisé. Mais biso ba peuple. Mawatro passer flamme. Donc ba connexion pe baza flou. Ngana ko féliciter bango. Mukolo agression yo c'est là guerre oyo soki agression oyo to songwe pa ehutaki na Rwanda na ba Burundi na ba Uganda kuna to zwi kimene ke zakeli boso bande so este kobo mabango esili oyebike na este kuna passe flamme moye balo na suba ba pomme de terre zate moye balo na ba madeso zate moye balona ba biloko bataka na kata biloko ba épices wana bataka wana ezate parce que kimi ezalité balo sozo kima batu ba peuple congolais na est ba komba réfugié na mboka na bango moko ezalaka te mais ba conception ba sala nini dialogue na Rwanda pourquoi toko dialogue nini elobi ata ndeko mwaze ko yemba kalake yo toko solani na ba Rwanda c'est significatif hein oui mais toko solani yo nde mutu ngaza la problème na yote yo nde fra passer flamme oza la problème na ngai oye ko boto na ngai loko na ngai to biloko na ngai otinga mal à l'aise
sikoyo ngana tosolani eza malamu te Kagame comme lokola kombo Yesu Kuku Dendo. oui tolamuki Kagame tolamuki Kagame tolamuki Kagame Kuku Dendo la penza ako tenir face à tra congolais moko kutata mwana muke non mais to comme si superstar Okazana superstar te. okazana rien Rwanda ça n'a rien ceux qui va contre biso baza de bonne foi baringi makamone sila ekosila passer flamme OK. ekosila mais baza pe moi suspect OK. Voilà, merci patriarche chef Vincent Makela. Nazo senga kaka na baimboka tozala derrière chef de l'État. Pour être to kwisa Rwanda. Ndenge patriarche Vincent Makela lobi apona ko kwisa Rwanda ezeloka mukie. Même moi na kaka ya 15 ans ya nini ariko take Kuku Dendo pa kwisa ye. Donc moi na kaka ya 15 ans. Donc Rwanda c'est rien devant la RDC. C'est pour cela que la kaka nabo moko kopesa muini nzela te aya a détruit mboka na biso. Patriarche Vincent Makela. Oliko loba nini pona Union européenne, oliko loba nini pona États-Unis na Kuku Dendo Kagame. Bango no so baza ba bitema mabe baza ba na Satan. OK. Bamdele balinga biso te. Mambe États-Unis wana elinga biso te. Oui, mais c'est toi dernier chef de l'État. Oui, oui. Mais chef de l'État, il faut sa stratégie. Il y a ma casse. Pour la mboka na ye. OK. Tant que le peuple va se koufa, et sur le beleni. Tant que mboka, et comme le niveau de commis, vu commis cher, toujours le keba, insécurité qu'on s'est raté. Na monaki na YouTube. Garde les républicains. Oh, venga, kabango bachiye. Bango, hein? Oui. Akia contre la tata mobo na buto matina mir. Est-ce qu'on a la tête à tenir ba JE ou bien de net ça na garde républicain solo. Pour on a bien éduqué. Bien éduqué. Ouais, lolo. Ah, on va bien éduqué. Mais ça n'importe quoi. Ce que je veux président nini. Est-ce que ba image joyo, ba message joyo et comme il a gagné. Et puis président Bisso, ça n'importe qui t'es. Mais oui. Mwana ya imbo donc mwana mboka ya solo mwana ya tokobenga ye ya baoba ya baba Etienne Tshisekedi wa Mulumba oh alobaki le peuple d'abord voilà mais le peuple d'abord les a soutenu et comme koyiba d'abord famille nanga d'abord poche nanga d'abord est-ce que makambo yo chef de l'État azokangote ndeko moko ayibaki soki ba combien de millions awa lelo yo autorisation la France mais nani ministre de la justice avec ce qui a bimate mais kamoka ma passé femme toki avion ake na France na kena ipo na problème on dirait à santé patriarche Vincent Makela abeli mkoloni akimi abeli mkoloni est-ce que pena gouvernement est libérer mutu oyo ndengwana kaka facilement sans que abela qui nous reçoit na poto patriarche c'est ça possible hein nambo c'est possible yo somona bato ba iba mboke bele wana bakangana tangana ngata mtu baza la pression le tombeau est vide bakanga mutu te nambo c'est possible bato yo bazo pesa argument na bango bazo ko sala analyse wande bazo kanga mais bato baza bakter à filmer baza ko massacrer mboka bozwa mboka bazo bebisa mboka pour se développer te bango ne baza libre mais nous comprendre mboka yo te c'est grave donc il faut chef de l'État atia ba stratégie ba kasi pour la makambo yesila peuple na ye ezwa kimia papa passe flamme lelo oza papa oza na ndaku na yo mwasi na bana na yo mutu aza ko déranger bango yo ozaka koyoka mais ozozwa ba décision makasi te pona ko neutraliser mutu wana bakomo na opposa complice président baki na moindre escarmouche à cause de la réaction wapia bato azokufa okofa Rwanda nani bakuku dendo bazoko ndeko boto biso ba
soki ba territoire soki ba nini mikolo baboto susu babotoli biso lisusu ville mosusu mais tozalaka nie toza mpe kosala effort moko te mpo tobotola baville bango bazwi lelo bunagane eke minembwe balobela yango su te non espoir etikaka pa ya nzambe tobondela nzambe lokola nde bana israele baza kobondela nzambe mpo nzambe asala baintervention soki ya ndenge ya kosala parce que nzambe azali capable ya kosala tout mais mpona bakonzi na biso oyo nazomona espoir eza penza te nzambe lo basunga bango bachange lolenge na bango akozala. Ok, voilà, merci Patriarche Vincent Makela. Patriarche Vincent Makela, est-ce que vous avez dit que vous avez une guerre entre Bisso et Rwanda? Oui, bien go. Guerre exacte? Guerre exacte pourquoi? Parce que FARDC Azobunda. Azobunda, M23 pas Azobunda, na Bisso. Guerre exacte par ces flammes. Guerre exacte par rapport à quoi? Pour que Bisso de vie que tu as une guerre réseau Salama. Tu as la guerre, mais tu as agressé. Bazane Robundisa Bisso. Biso tozongisa te. Biso tobunda te. Tobunda te. Et bon RDC FARDC à quoi c'est FARDC à okende kuna na est parce que FARDC à na est pour na combattre pour na ekolo. Soki biso pe tobunda. Tozongisa. Ndesto botoli ba mboko yo ba botoli. Yo zo mona temba la biyo mona kako ba attaquer FARDC. Mais FARDC sali réplique et sali pardon ba benga ondeni. Ba ndenge nini? Et c'est retiré. Et c'est retiré place Ouana. On est pas pu répliquer. Bah c'est retiré. Mais bah ça qu'on s'est retiré. Quand bah ça qu'on s'est retiré, bah coucou d'endo bah ça qu'on soit bambo kawana. Donc faut de ça qu'on se défendre. Mais ça qu'on attaquer te. Tombé dans guerre negeni. Guerre ça papa. Mais je me pas. Et qu'on a sens moko et à ce guerre. Est-ce que biso to tsali ko beta kuna te? Mais biso beto beta to zo boma pe. Ba bombe ko awa même atana ka ba réfugié. Ba toyo ba kima ba ina ka ba réfugié pour te baba telema. Biso to beti bombe na bombe bona Rwanda. Et bon, d'ailleurs que question ngeza boye pona o ajouter makambo tikoloba na lobi bongo Rwanda beti combien de bombes na RDC mais ça moi mingi yo ga ngote passer flamme ba boye ba to na ba bombe na bango tout ça banini mais biso na to beti bombe na Rwanda te comment to ko ba ça la guerre donc bango de bazo agresser biso to saka ko se défendre nan to sali guerre na bango te. Je te la guerre na bango oko kapeke na ka Rwanda kuna bato bakufi boye na boye bombi mbale beti kuna tout ça banini obi mose tanga salaka bitu momo zanga na Brazzaville babeti soki bombi soki nini e raté ko koya wana na Kinshasa obi mbala moko musée abi atune kute abi to zongisa. Oui, bien côté. Oui. Mouzemba la moko avec ceux qui me parlent ceux qui m'ont reconnu. Maman peut m'accompagner. Il fait ça est comme bongo. Papa. Et tu reçois ça le lundi ya ba Rwanda yo. Mais ceux qui bango bazara ko se défendre. Mais ça les kama tibo comme ça. Pour bazo pour ça. C'est ça le problème. Il faut président Fachi azwa ba meko ya makasi. Obi meko. Ba décision makasi. Pop bamakambo yesila. Sinon te mandat de Zara mandat moko problématique. Parce que Rwanda est commis handicap monene pour le gouvernement, pour le président à Salamu Salane na ndenge le robani. Tende que kaka bamakambo ezali et rozala difficile pour quelqu'un na ye à réussir na ngo. Mais ça passe. Voilà, merci Patriarche Vincent Makela, Bisso peuple congolais, tout ça derrière notre président Fati Béton, Nzambe vraiment abatté la yo, n'est Patriarche Halobi, ozwa ba décision moko penza sous ya ferme pour être to éliminer bango nyos to éliminer Rwanda wana na minute ya mokie. Patriarche Vincent Makela ngana yebi que guerre ezali entre Bisso na Rwanda. Na lingi soto lobela
propos tozino clause mokie na auto te koloba to kangino clause mokie na lito lobola ba propos Kofi Olomide autai koloba na émission mo ba yambaki ka mikolo oyo ndenge Kofi Olomide lobaki ke guerre entre biso na Rwanda ezalité est-ce que ezabongo? Allez. Il n'y a pas de guerre. L'agression nous sommes tapés, on nous gifle, on nous fait de nous ce qu'on veut. Moi j'ai vu des camions, des gens là qui viennent paisiblement, tranquillement, il n'y a rien, personne pour les empêcher. Et puis là, hier, j'ai vu que non, parce que dans un biseau, qui n'a moto, pour qu'il y ait un front. J'ai eu des larmes. Il n'y a pas de guerre. C'est-à-dire, on nous traite comme des enfants. D'abord, j'ai remarqué qu'on a changé de ministre de la Défense. Moi, je me suis dit, ah, c'est peut-être une sanction. Oui. Na mone ma Kofi Olomide ma ba lo ba kiwana te. Obi kenga na sepela bana na Kofi. Oui bien. Aza mutu koloba te na inakaye parce que na ko ina mutu te. O sepela n'était pas critique ba pasteur. Car pas ba pasteur te, ba makamba sala na age ne bala na raté. OK. Ba makamba sala na age ne bala na raté et puis azali icône ya munene ototika na ye na RDC. Na RDC. Ngana kama bato ba Kofi ba comparaka Kofi na ba Fali na ba ferete. Kofi alikolo. Aleki ba honyo so. Aleki. OK. Kofi aza likolo. Pa makambo oyo ya sala. Bana basali yango te. Tout ça ba fanatique te. Ba tout d'abord, tango yo zolo ba ke kingandi aleki Kofi. Soko tali batu wana ba uta wapi? Ba uta pa na yemo. Akasi. Donc, Kofi n'a pas fabriqué bango, ndenge zakala robaka. A fabriqué bango la pâte et farine. OK. Ah oui. Sans Kofi, faire quoi? Nani a quoi banate? Fallait pas. A quoi banate? Donc, Kofi n'a pas c'est un privilège. A Saline Zemba bengue ba embinaye, a bine Tchanzembo, tia voix. So Kofi a quoi faire aye. Il a me tongo ba yete. Alors, tout ça qu'on a terminé, parce qu'il y a moi parenthèse, OK. Mais ce qui n'a pas la ganaïté par rapport à Bisaleri naye, attitude na zaganango. Mais ce qu'on a dit Kofi, c'est un homme très intelligent. Oui, il parlait très bien. Il y a un baka français et anglais naye. Mais na rana ya icône. Ndenga iko sala parce que ndenga papa mbaba kei mené ya baba défend banani siko yendem zango sala rassembler très bien ndenga baba lomba kenda ba vie ke manga na matete wa zola nzimbu yendem zango sala rassembler ba petit wana tout. OK to tambola ka boy petit nzambo yembi wana esa bongo te to emba pona mboka to bundela mboka to sala boy mais ya sala ka bongo te. On a ça comme mukolo et puis ça icône, on a la modèle, mais à ce côté sur la polémique, il y a bateau qui même âge mon a été, basé à niveau n'a été. Mais voilà l'ingate yangoan. Mais c'est quelqu'un, oh c'est un tombo là. OK. Bon mboka na biso, pas ça icône. OK. Malgré tout makamango était sur la chrétienté mais je parce comme les kamamboka. Très bien. Adape muto a sali pour la Congo. Faut di bango. Donc, makamalobi wana atel loko moka mabe wana ezate passé flan. Toi na guerre te po bitumbe zalaka ngano tozobunda. Nazo beta yo pozo songisa. To kangami bato bazobunda. Mais soki sika comme essence unique. Yo zo beta ngatonga nazo beta yo eza su bitumba te. Et comme il gagne nazo beta yo. To atindele convocation yebi. Hein? Olobi? Batindele qui est convocation yebi. Mais n'a combien de beaucoup de bon convocation par rapport à quoi? Parce qu'il y a déclaré que guerre est zatée, tandis que guerre est allée. Bon, il y a une convocation. Il faut y à se justifier parce que guerre est allée entre nous et le Rwanda. Exacté. Yo pour le bien exacté. Rwanda ne mouto azako ko agresser biso. Oh. Oui, azo tumbo la biso. Biso to c'est la été. C'est comme tumba ko zawa. Rwanda ne mta koti batuna ye. Ba kuku de ne bezo ko boma biso. Est-ce que vous avez un non. Mais parce que ça, il y a le conon à Rwanda. Non, c'est ça. Il y a ça, bamboko na kota makona ngate. Net pays ni. Il y a un tanga. Tanga Congo, c'est mission dans le Mamboka. Te na otanga te. Il y a des bosses à Rwanda. Mais Rwanda,
Je ne peux pas mettre mes pieds là-bas. Et bon, c'est une zamba tindo qui était à son madame. C'est dans la Rwanda Tepo, avec la Liga Kunate. Et bon, Burundi. Tout le monde qui a agressé Bisso, Rwanda, Ouganda, Burundi, je ne peux pas mettre mes pieds là-bas. Et bon, États-Unis. Bon, États-Unis, des affaires du bon. Passez flamme. Ok. Passez flamme. Oui, patriarche. Tala nani na passeport nanga. Ok. Okomona, ba pesa ngai visa. Ya bamboka. Boya na okende. Na boya kokende. Ok. Soko ninga na passeport nanga. Na mona yango na mona ba visa. Na boya kokende bamboka wana. Ok. Ngai ezala ba poto, o be États-Unis, o ba nini. Elobela ngelo kote. Vionga na zala ngo sikoyo. Na zuba tebele ba na poto. Na zuba na poto. Na zuba aux États-Unis. Ba to sopo ba yaka bota ba pays étranger. Azo pe ko senga. Azo pe ko convier yo. Azo convier yo. Donc ngai pays na ngai ya munene oyo nga na sepela. Na adopta oyo chanja fi na ngai elongo na nga passer Vesandoki voyou tout ça banini eza liboso nous RDC pena parole de Dieu. Très bien. La parole de Dieu c'est mon pays. OK. Po yango mutu salinga ayo salanga na sala. OK. Pela mboka na RDC. OK. Bible bien soko kotosa maloba yawe nzambe na yo akopambola na mboka oyo asimbelaki batata na yo ndai. Très bien. Ngala zali père ber na ngaba za ba Congolais. Baimboka. Oui. Et puis, na grâce, il y a na Zali, na Congo. Il y a aussi Tobima te. Tobima pet. Tu connais pas la mboka bato mususu. Tobimi pet, tu sali 2 semaines, 1 mois, 2 mois, tu zongi. Ngana via mboka bato te. Je suis fier que ça la Congolais. Les États-Unis de l'autre côté. Et l'autre côté. Et l'autre côté. Donc, bato ba invité ba ben confier le midé. Ce qui bosana pour ça bo kangaye. To bo sambisa ye. Na botika. Botika. On peut ça ordre de justice. De l'homme ça aurait été menaçant koloba. Oh, batika. Et puis confier ce n'est pas n'importe qui. Azape fierté à Congo. Et ça sonne biloko bato bazo sala. Est-ce que babiso ba okangaye ba okendeka ba sola na ye assez justifié ba okanga. Est-ce que ba okangaye? Parce que guerre ezali, il y a la bique guerre ezate patriarche Vincent Makela. Est-ce que confiance à rebelle? Ata rebelle. Alors, confiance à Rwandais? Confiance à Kukudendo? Confiance à la arme pour la Bunsa Congo? Avec on satisfait nini? Manguto le bigout est clair. Bison de photo bunda. Et puis, guerre de Sarandé nini? État ya guerre. Et ça l'a raté que mon frère. Tout ça la guerre. Tout ça la guerre. Il faut président a déclaré guerre. N'importe quoi sur ton bundisa. Est-ce que Facha a déclaré guerre? Wana ngana yebite hein? Ah, yo peux comme tout ça ça te. Wana ngana bina yebite. Wana za na bi ngana bina yebite. O yebite mo yebike. Notre président Fachi Beto a déclaré guerre contre Rwanda. Mais toto bunda. Bakanga payet. Bakanga nani? Bakanga pe président. Ba okangi po sa nini? Po sa nini? Oh. Pouvez pas déclarer la guerre, Mbabinga bakatosali agressé et pas ba Rwandais. Kofi pas lobi ango. Toza la guerre mais bazande ko bundisa biso. Mabeni Kofi alobi. Et puis pendant président a déclaré guerre soit na Rwanda, il faut avancer à tous les 2 parlements. Babena oni. Chambre haute ezali babena oni Sénat et puis la chambre basse ezali Assemblée nationale. Avant d'ici bango bayokani ba pesier aval ya ko déclarer guerre na mboka moko songolo. Bo salamate. Confirme avec la guerre té. Bo so ka bo kangaye, bo so bo sala nini? Est-ce que ça normal? Ba obite ba kangaye. Ba obite ke ba kangaye. Patriarche na moni bazo signaler biso vraiment to comme na suka émission olingi au conclure ni na suka a poto clôturer. Siko bazo bengi sele nini kasi? Là voilà balim sapso pardon. Bazo bengi sele nini? Pomba ka chose akamono ke kuna boye, ba bengi ke kuna baba eloko msusu salami. Chebe ya kufa na kufa ndani. Oyo. O ba bengi saka na nini? O saka ministre ya travail. Sheribe ke ba kufa okenda kufa ndegini. Siko lo neleka. Batika ya vanda aza congolais et puis tout ça na démocratie
Mabende soki afingi mutu te abomi nani mabende na lobi et puis donc que na joué ça yambaki ye ba suspendre ye et puis ba suspendre émission na ye non bino ne bato comme ça Fati président Fati dictateur tout sur l'état dictateur il y a dictature te RTNC et ça les chaîne nationale journaliste on a salini passé flamme mabende alobaki yam sana kotuna kaka ba mituna ba question musala bozole yango wana asala yango mabe sikomo no bonto le besumbo kate mboka kotoko tika bino nani o mama na bota ye na Congo abote mabobo ye na Congo ebimi abike mboko ya yo tout ça biso so ba congolais so to so mona clarté tolo bate wansko zo bana banana ozo bana banana obinga pa makama ko sanga na zo bana bangoko Patrick n'a qu'à émission parce que n'a qu'à émission parce que bah aussi la langue déjà kuna telo voilà belle émission nous autres bana bango Congo za mutute ngala za peuple congolais mais nzamba ngena za la pasteur yo pour za peuple congolais nzamba ngo za la ministre oyo kuno za directeur na RTNC oyo kuno za banini même ndeko to za biso so ba congolais le pays nous appartient à nous tous koyo bino likabuke kangaye Boma, mais c'est quoi ça? Tolo bate. Porani. Non, pas ces flammes. N'a pas peuple congolais tout ça, zoba. Ça va pas besoin de Totomboka. De Totomboka. Trop, c'est trop. Voilà, Patrick, on me signale déjà qu'il faut aussi sa émission. Patrick, il fait ça, qu'il a pesa mona yo, il y a séparation, il y a émission, le lopé au petit bas dédicace pour notre clôturer. Nakosanga na président Fati. Président Fati. Yo oti ne école ya n'importe qui te. Ya école ya Etienne Tshisekedi. Ya pas ça patriarche hein? Oui, patriarche. Le baoba. Papa, bato yo bazan nzinga na yo bozo pesa ma poste. Bazo memisa yo mikumba. Tant bazo kanga batu, bazo boma batu, bazo torturer batu, bazo massacrer batu. Et ça la muto président. Mutako sayote. Le même flatter wana, basala mobutu ndege wana. Mobutu akufa loin ya mboka na yi. Na Maroc. Oh, azaki mutu moko soki makamene komela ki awa. Toko kunda avec honneur. Nde mobutu azala ba monument. Mettez les bazon kotaye, zala dictateur, bato bine la rayo, basa bato bine la yo, mais bato bine la yo, peuple e baya qui faisant par Fati. Peuple bon zaka da simba na yo. Soki yo présent la biso tozomo na kati no polingi peuple ango, olingi pemboka ango. O sala makambo yo, ezo se peuple. Peuple va encourager yo, peuple va soutenir yo. Mais bato bazanzinga na yo, attends to ebika mabeke yakawa. Kola bobo yete, karamunoko. Ke bakangi na NR. Made na demiap. Bato kanga mwana nga moko na NR. Na biso komo na kombo ne nan. Frère Glody. C'est ka sala kimbeba. Asala mbeba te. Poga ba mona gena Motorola. Est-ce que on dit moi passer flamme? Azelbe mikole bele kuna. Donc bato bazo sala, président Fati musu pa ebinete. Yebe peut-être na bangote. Ce sont des fous du roi. Mais bazo memisande mukwantombolo ngambu. Alors président, ko tolera biloko ndenge wana te. Il faut veiller sur ça. C'est très important ma président Koloba. Tant que nous Congolais et puis tant que Mosali Yanzam. Et puis yo za chrétien. Oza race na biso. Très bien. Kotorza kabilo kandenge wana te. Président Fati. Oye ba tek na vino ko sala président. Mais nzela bitumba papa na yo na opoko teki na kati nzamba sali grâce alingo ko récompenser peuple. Na bitumba na so yo Etienne Tshisekedi na bunda. Yo mona teke président Fati saka ka photocopie penaya. Il y a pas Etienne. OK, très bien. Où les a récompense nzamba pesibino mais que
Keba la bato baza nzinga na yo, bazo yiba, bazo kanga batu, bazo boma batu au nom du président de la République. Oh po balinga yo, balingi yo te. Keba, faites attention. Nzamba pambola yo, apeso mayele na bososoli. Yako kambeko le Congo na ndenge longo bani po temboka na biso e matalikolo. Bambote ezate. Na suki danga awalelo. Merci. Ok, voilà, on est là qui patriarche Vincent Makela alobi lelo bambote ezate menga na opesa bambote mingite. Na opesa bambote mingite. Na micro ezalaki abino pasteur Flamme d'Angola na caméra tozalaki na évangéliste Cédric Makela l'homme valable et sans oublier Exaucé Makela frère Exaucé Makela nazo rappeler kana baimboka fondation Ekumbi azopesa ba visa Schengen na 1 mois aussi visa Schengen na yo ya États-Unis Japon pays à Norvège vraiment fondation Ekumbi boumela pona ba visa bato bazo sopana wana makasi bengaga kangai na kopesa yo ba adresse ya fondation Ekumbi na pesi mbote na tonton Mapoata Richard Mapoata Benson Mapoata héritier kasongo mokonza Bruxelles pasteur Shekina na Allemagne prophète Conde de Paris Mama Bichou Conde de Paris na pesi mbote na Mama Bene Makela na pesi mbote na Sœur Divine Losambo na pesi mbote na maître Julio Consolata maître Daniel Tumba maître Idi Amin Dinzoki Mbombo Chartetier pe na pesi mbote na mon avocate Cambez na zopesa mes condoléances na mwana nanga aza na France na Paris Nathalie Misenga oyo auti ko bungisa grand frère na ye awa na Kinshasa vraiment nzamba consoler motema na yo maman Nathalie Misenga en direct à Paris mes condoléances Frida Kapalala nazo sukisa libanga oyo na pesi mbote na bana nyonso ya Vallée de Bereka bana nyonso ya les Rochers Sali Arnaud Mako américain noir et Mani Mambo américain noir ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe mongani. Loboko na tata ese mwami likola balinga bina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert.